Ok, merci. Commandant, 3e compagnie. Commandant, mon commandant. Naïbite, ceux qui m'ont dit l'obésali en propos d'affrontement au Salemi au Golobela, Balamboka, Balanda, Nasikisiki. Bon, affrontement, ils sont là qui makasi mais et donc on ensemble tolongi bango. Tosali ngombo to sali bitumba 2 jours. 3e jour na tongo to montele bango ala so bango to bakimi tala biloko nyonso babwaki. Biloko nyonso babwaki. Voilà. Biloko nyonso na babwaki. Le biloko to kuti na kati ya defense. Oyo M23 Akimi akikeli biso. OK. Fourmi a récupéré Angola unité contre ma partenaire ba Burundi. Bango bakimi tala ndenge toziki si ba dépôt na bango. Bon ndenge bango moko bakoti panique nde kokima na bango. Bango to récupérer. Na minute to nde biso nde ba boso ko déloger bango. Bino moko botala bomona botindika pe sango ekende Gepard oyo musala ya Gepard contre ba partenaire ba Burundi yango. OK, merci beaucoup mon capitaine. Tous appels à compagnie ami 112e Delta Kilo mon capitaine naibita so dilo bezali okolobela bala mboka balanda mon capitaine. Bon eloko na koki koloba pona M23 azali mutu auti na Rwanda biso toza ba Congolais azali mboka na biso bakoki kokoma na niveau ya kozwa mboka na biso antake biso ba Congolais tozali tozoluka mboka na biso tozala na yango tokokende liboso epi tokobeta bango tina hadi na kokende ti esika M23 sika na yazali nga Delta Kilo na zolo baboye omoni minisio oyo nyonso ya M23 tozui awa oyo nyonso doke ezali awa ezali ba castor eza ya bango oyo nyonso babila oyo ezomonana ya M23 et puis ba bombe na bango oyo tokoyeba nani apesaka bango parce que biso tozali ba Congolais tala nano na niveau oyo c'est-à-dire M23 akosika akondima Delta Kilo akondima Batarian Makasi no moles Batarian keso ya unité na biso 11e brigade de Santa de Gepard. Merci beaucoup mon capitaine, courage à tout cas de Sepeli. Voilà mboka bango camarade na biso Burundi yo wana bomoni Makasi. Voilà ndeko na ngai mazo ya ba Burundi oyo to kamati na bango mungu na azokima makasi et puis tozo continuer kolanda ye na suka tokolemba te toza ba Congolais na bandeko na biso bazo kosalisa biso musala toko continuer ti tokobeta mungu na ti esika komi na Rwanda tokokoma. Merci beaucoup namoni bolandi capitaine major burundais bolandi eza kokosate